mbote pe kimia na mabota na bino esika ezoka bino ebele ya kolanda magazine promotionnel oyo mapro oyo ezalaka présenté epai yanga wa bino le docteur de la presse congolaise Robert Kutinga nde nazalaka na esengo ya kopresentele bino yango fongola basango mingi na likambo etali ba Léopard Dame event depuis babeta match ya qualification awa ekomela bango nde problème parce que bafuta bango te ti lelo tolanda bokebi parce que ti kutu esika bazosaloge bakomi kutu koluka kobengana bango mpasi na mawa kongo to change tolanda betaka bale bien bo sélectionnera biso na l'équipe nationale toyaka totika ba famille na biso ba misu ba uti ba province to uti par-ci par là totiki ba famille bandeko na biso malgré tout toyobundela mboka na biso mais na baita oyo ya ba $100 tozonga bandako bana ya Kinshasa, bana ya Congo, Léopard Dame U20, bana ya Congo, il faut boyeba ke après élimination na bango na deuxième tour ya éliminatoire ya mondial 2024 oyo ekobetama na Colombie, ba Léopard Dame U20 ba boyi ko quitter hôtel esika bazalaki loger. Si l'état ekolukela bango solution ya koyeba ezake ti sikoyo nanu ba touché ba prime na bangote ba prime ezo concerné match contre Zambie pe match contre Burundi. Eza pasi mais bolanda nanu élément oyo et tokoye basima. Awa on dirait qu'il y a Hôtel Campo. Toutes les joueuses de Léopard Dame event baza encombré na chambre moko. Déjà les deux aboués, ma petite sont déjà alerte. Lobby photo libérer chambre. En plus les lots, la fédération, les lots pena ba membre ya Conor. Bae na même si j'ai na ba $100 na bango, tous va te libérer hôtel. Ba pesi pending ça. Ba responsable hôtel ba bimisa biso et que ça bana batu ba bindeli mboka tandi taba komo lala bango kanga mi biso sa ba chambre moko donc kolia kutu bosana ebite na minute solo biso na biso ezandeni parce que to finir na chambre moko biso nyonso lobby la vie c'est d'ailleurs que bon chef sur libanda image ya ngobio mo bomo ata bino moko est-ce que ezalaka boye malamu to malamu te bomoni simba na biso event Dame bomoni ya kolobeza te to bongisa mosungi ya oyo tali manete na ville province ya Kinshasa azalaka ye moko Blaise Optique nzambe ya miso boya na entrée kaka ya ex Shoprite na local 19 nde bomoni solution ya miso na bino awa mopture bandi na $20 pe vers na $25 osepeli po moni awa batime amonaka na ye po asa amona awa You're broken down now. Wow! No. Banda ya Kinshasa, bana ya Congo, yeyo mosungi ya Congo mobimba pe na makambo etali misu na bino. Blaise Optique yeyo tala neti kado amesana kopesa bino des années mikolo na mikolo. Atika kana ete azama to imangongi ko luka toujours ko aider peuple congolais po amona clair parce que Bartimé amona gi awa. Blaise Optique vers na dimension nyonso e bandi na $25 pe mortu e bandi na yango kaka na $20 ti mata. Il faut boye ba consultation pe na ba matos ezalate ya 2025 te mais 2050 parce que awa soki o monite c'est que lukuta ezama ke ba verte soki ekoye panzani pe koki kosala yo ba deka na misu mais awa eza na ba vert oyo
ata esali ane na bane epasukaka na se te mpo na kozwa bango okomi na yo kaka na rond-point Molar ex Shoprite okoti na yo na kati na lokale 19 na Prince Kasavubu oza na yo mobimba kaka na kino Oasis nolo wana obuka na tendeko yaka omona ozwi Bless Optique na ba numero oyo 081 98 92 222 lisusu na 090 17 95 767 oza mobimba oza na kati Bless Optique ata bikamwa Yesu asala alobaki bao bakoya na nsima baosala koleka ye ya solo na ye kokomprendre yango na Bless Optique bikamwa eleki ndelo. Oyo boza komona bana ya kini oyebi bino moko ndenge nini basinga esali tala ndenge awa esali kutu kitoko te paske na bambula boy singa ekoki kokatana na rapidité ya mbula pe awa esali pe mwa eloko tozo senga na bakonzi ya sinele boye vraiment ata bino moko tina bamir pembeni ya bekola bana erate boye katani eke na tol mwana asibi fenêtre pe mwana amoni lola paseke akokende ya mobimba kutu nzambe asali kona se akorate te kozwa molimo po akolinga zonga te po esi emonani akokufa sikoy na bino baye oyo boza musika oyo pe basinga ediembela lokola mombele tala lokola masina mokali tala botala balemba bikote mosusu pe eza boye surtout yolo nord ou sud bazalaka toujours na ba système ya mécanisation ya boye surtout na ba cabine na bango ezalaka nde boye bakonzi ya SNEL bosala renforcement pe bolandela basinga ndenge bokoki kotia yango na propriété pour que makambo eleka kitoko pe danger ezala te parce que courant ezalaka danger koleka ba danger nyonso po na kaya mbula na boye singa erate na tol ya bato pe famille mobimba ekei biso tozo continuer kolakisa ba erreur po bo changer pe boluka bobongisa pour que ba client na bino ba yebana kozala toujours sévère na bino pe makambo kende kitoko biso tozo continuer koloba pe kolakisa ba konzi boye eza risque ya kosakana te et que ça la kitoko te kota na ordre ya fachi beton et que ça la moins loko biso magazine promotionnel tolobi basinga boete ko diembela ya boete ba mazita ya boete koma kolo lopango bato nyonso batimbeli masolo pe bakomi babayere balongo na bango balocataire ye nani moto apesi privilège pe masolo eza président Ziko Mukanga koma kolo lopango yende espoir ya bana ya nchangu numéro 352 kobuka na te yende apesi biso misala moto kutu ekei ezongi pe awa okozwa lopango avec assurance pe okomi kolo lopango yeyo pe awa na nchangu akangi masolo na numéro 352 tolandela bokebi Transport orphelin à Kinshasa. Mwana ya Kinshasa yebake le 18 décembre 2023 oyo ekoyinda mabe grâce ya président Ziko Mukanga oyo lobike na occasion ya anniversaire na ye pona ko célébrer yango ensemble na bakinois tout à côté la bakinois 2520 moto mobimba oyo ekomema bakinois ofele kobanda kingasani kino victoire te kingasani ya ofele sans kofutata un likuta tala après kopesa plus de 5000 motos na bawewa ya Kinshasa après kotia la bakinois opération koma kolo lopango na $1300 ya pamba le géant ya bawewa président Ziko Mukanga aye na mbata mukolo avec transport ofele. Merci de na lobaka président Ziko azali numéro 1
ya ba motocycliste nyonso ya Congo de na lakaki que non na sima ya kopesa plus de 5000 motos na ba motocycliste na sima ya kopesa plus de 9300 parcelles na ba congolais lelo de na lobaki événement ya sika oyo kosalema le 18 décembre ya année oyo le 18 décembre ya année oyo ezali anniversaire ya président Ziko nde asepeli a fêté na ba congolais nyonso. Président Ziko azali kotia plus de 2520 motos 2520 motos ezanga mukanga oyombo Ziko lelo to beti masolo ma betali be élection na lobaki malamu après ba action on asali na sima ya kokota na prison ya Makala pour ko défendre ba motocyclistes na population na sima ya kopesa plus de 5000 motos et pas ba jeunes na sima ya kopesa formation ya ba mama coupe couture plus de 417 machines kopesa ba mama na sima ya ko défendre makambo ndenge na ndenge pe na suka ya kopesa plus de 9300 personnes na zui mapangu lelo président Ziko Mukanga asenga keloko moko na bana Congo akota na parlement nazali candidat na députation nationale na district ya Changu numéro oyo bato nyonso bako voter 352 to sengi bana mike ba mama ba mikolo Kinshasa mobimba botina bandeko na bino na Changu numéro moko kaka oyo kozana mopepe pona président Ziko asala nyonso esengeli 352 ndema bana ya Kinshasa bana ya Congo na bombelaka bino vérité te mais oyo mama Leti Salaria aza kosala elekeli mayele ya bana ya Changu nyonso pe na ba oyo baza komona réalité ke oyo baza koyeba kosa bango te. Tala awa na quartier Kampeme na commune ya Ntele ndenge nini bayambaki ye tala ekoteli epesaki kitoko na elengi mama Leti Salaria nde vraiment mosungi ya bana ya Changu ya solo abandana bango depuis avant kutu lisolo élection ebetama. ONG Génération Tabita nde masolo awa limero oyo tokoki kobosana yango te parce que yende mojalishi pe mukolo masolo asilisi wana te botala ndenge bayambaki ye n'imparte pe masolo botala ndenge ba mama batombolaki Nzambe mama Leti Salaria aza ko continuer ko frapper asilisite tala ndenge alongolaki bongo makolo enga ye asilisite alongolaki makolo na ye pe kokini na masina esika bayambaki ye na église la lumière pe epesaki kitoko pe na elengi mama Leti Salaria ezalaka nde boye nde ezalaka botale bomone tala ndenge bayambaki ye pe tala bafukamisaki famille pe couple esalaki kitoko na elengi parce que yango nde masolo ensemble na papa epesi pe eloko vi oyo fo ekendaka boye na ndenge ya idéologie parce que lobi toyebi te lobi nzambe lelo biso mama Leti Salaria umela na ngwende na yo parce que oza kosala ya minene na Nchangu bana ya Nchangu balobi bakovote na bango kaka yo rien à dire. Eloko foboyeba bana ya Nchangu balobi bango bakovote kaka numéro 617 ya mama Leti Salaria oyo ayebi bango tina mosisa pe aedaka bango bandakala pe asalisaka bango ebongo yo otikali evre nino sala po ya kokosa Nchangu awa numéro 617 nde masolo yende tolaleli cousin ti Sylvain Bissala numéro 409 na funa na national P74 na Kalamu yeyo Sylvain Bissala kadimashi oyo aza ko continuer kosala ya kokamwa bana ya Kinshasa bana ya Congo funa toza kaka na numéro 409 pe na Kalamu la provinciale toza na 74 ye Sylvain Kadimashi Bissala papa social oyo aza ko continuer ko frapper na yolo atie ba courant atie le tiliki et puis ça partout aza ko tia boke ba tie plafond déjà Kalamu ni ta ko tia ba carreau na funa pe tala bana Kalamu baza lisusu na problème te même na batinel
awa tokanga moyibi na facilité. Merci bisala botala makambo kosala toujours. Bana ya Kinshasa, bana ya Congo, na lobaka na ngai vérité, ngai Robert Koutinga, le docteur de la presse congolaise, bakisela kanga mingi mingi, les sauveurs de l'humanité, ya masolo ya kati, parce que propagande oyo eza komemama na elengi ya kosakana te, wapi na funa pe na provincial ya Kalamu, or que tozalaka na ange moko, Angelou Mikael, oyo nabengaka génie pe l'intelligence en avance. Pourquoi? Parce que oyo azako continuer kosala eza nde somo pe suka bana ya Kinshasa eza ye nani bisala kadimashi Sylvain ya bana ya Funa pe ya bana ya Kalamu. Awa toza kaka na numéro moko oyo biso tokanga eza numéro 409 candidat député national na Funa pe numéro 74 provincial na Kalamu. Sylvain Kadimashi Binsala yonde solution pe lisungi ya bana ya Funa pe ya bana ya Kalamu na ndenge ya kidiba te na ndenge ya kosakana te. Yeyo ayaki mobimba na Yolo Nord esalaki nde elengi pe kitoko ndenge atilaki bango oyo tobengaka lotiliki. Tala ndenge bato batikali kidiba bapapa bamama génération nyonso balobi kaka ye nde lisungi pe solution na bango. Asilisaki na ye bongo te ngai ye akontinuaki vitesse na ndenge ya kosakana te pe ayaki na église tellement asambelaka makasi ye mwana ya Nzambe ye nde Angelou Mikael oyo Nzambe apesa biso aza continue toujours kofrapper sur kofrapper. Abukanaki te ayaki nde na ndako ya Nzambe parce que ayebi oyo asali kolona se eza nde Jésus-Christ de Nazareth pe ayaki na liloba awa eyindaki kozwa ye pe komona ye bakomprenaki notre candidat d'espoir ya jeunesse pe ya futur avenir ya Congo mikoleko ya akolobela bango na parlement pe na provincial ye yo Kadimashi Sylvain Bisala asilisi kwana te botala ndenge babetelaki ye maboko kobima na lopango azalaki na ba jeunesse pe azalaki na bango ayokaki bango pe asolaki na bango wapi na Yolo Nord place oyo achaki lotiliki pe bato batikalaki kidiba bandimaki te ke ye moto akoki kosala yango pona nini gouvernement etika bango ni député ni eloko mais aza kosala yango na motema moko po mingi bakima bakomi koya kaka na ngonga oyo pona kokosa bato na bapolo na bachapeau banda ya Kinshasa espoir yeyo ya futur avenir ya jeunesse congolaise yeyo mwana ya Nzambe Angelou Mikael na lobaka na bino vérité parce que kala mingi te Kalamu ezokota plafond na baveni pe baveni ekozala karote awa Funa ekomi ko changer couleur ya mapata elakisi ba peintre balingi basilisa misala po bomona couleur oyo eko vivre na bino na 2024 tango Sylvain Bisala Kadimashi akozwa esika na parlement po na ko défendre ba cause na bino ngai na bombi lisusu te yeyo bomoni ya bomoni boyoka intervention ya bato ya courant oyo bazui na Yolo Nord. Merci. La poste sur tout le monde Ah, tu sais précisément, tu sais wapi? Balabala nini? Ah, Pango. Alors, tu es à Pona nini? Parce que moi, je suis belé. Ah, tu es à Sangania. Oui, à ma cordon. Nani honorable atindi édition. Comment nani Sylvain Bisala? Sylvain Bisala. Ouais. Atindi pour la nini? Pour le problème que zaki la moya courant, il y a aussi ce problème il y a ya kabe ya courant. Pesi biso kabe ya courant. Et on te zongi sur le monde il y a pas na e. Merci mi. Sylvain Kadimashi. Osilisi mayele na ngai. Yo. Kaka yo. Numéro yango ti. Bokangi yeyo kaka.
mosungi atali makambo ya agence de voyage eza kaka legi travers l'agence ye nani yeyo mosungi ya bana ya Congo awa okokende voyage na fiabilité pe na confiance parce que vérité sur vérité beya ebele awa na boulevard du 30 juin na avenue kaka Tchad numéro 1 en face ya Vodacom de Fote nde jour résultat na yo luki legi travers l'agence okokende vraiment voyage ya mokoka tala rappel azokende agence etikala moko na ville province ya Kinshasa engaye na yebisaka bino ke awa okozwa visa nyonso meme ya paradiso okomona nzambe na pete sans kutu balakisa mikanda okokota na avion neti kaka kede neti kebo agence nini oyo elongoli escroquerie pe moyibi pe bato basepeli eza kaka agence moko legi travel esika nini oyo yo kokota kaka na bureau malili lokola Canada malili lokola États-Unis directement ozo comprendre que oza libanda ya mboka legi travel agence. Pourquoi okoki kolinga peuple congolais na niveau ya boye? Pourquoi okoki kolinga Congo na niveau ya boye? Nano na mona sentiment ya boye tala ba famille bazo piquer crise parce que escroquerie tona yango ekomaki 95%. Mais yo oye otosi na yo makambo mokonza mboka bo se créer o aider mboka na yo o pesa pe baninga misala. O sui bango ndenge nini? Zo numéro. Nabi nini? Naso banani? Est-ce que vous avez zo numéro. Tolingi lisusu chantage wana ya escroquerie parce que awa okokende na yo partout talanga na kei bimaki legi travel na kei tala na kei tala legi na keyo parmi bato baza kosala valeur na lukunga ye nani Chris Mukendi Kabemba numéro 500 azo continue toujours ba œuvre telanda ndenge lancement officiel le pe ndenge descente eza kobeta madada kitoko na elengi parce que kuna bandimi déjà Papa 500 Chris Mukendi Kabemba numéro 500 na lukunga engaye awa eza kosenga rapidité ya kosakana te parce que awa naza komona lukunga ekokota na yango bakaro pe likolo ya veni ekozala na baplafond po ide ya mutu pe mutu ya mutu te tandiama encore à nord aza kocontinue kofrape sur kofrape abanda koede pe kosunga avant propagande ebanda eza nde somo pe kokamwa lelo libe baye ezalaki ya kosakana te parce que badescente na ye bamama bapapa baza kotika na kidiba parce que nano bamona savant ya génie ya boete Chris Mukendi Kabemba yonde solution ya lukunga parmi bato oyo baza na besoin ya kotonga ville ya sika mena kati ya lukunga eza nde suka eza yo parce que ezalaka nango quartier eza nango commune mais yo lingi osala ngo système ya ville e kozalaka kepa na yo parce que nano namona muta ba initiative supérieure boyete biso bana nyonso ya lukunga tozwa numéro 500 yango nde solution na biso ngai magazine promotionnel tolobia 500 kaka nde tokovote ye nani ye mosulu ya mboka parce que soki bomoni biso libanda awa eza kolakisa ke makambo eza deja ya koyinda propagande oyo soki orate ekosimba te zala na kati ya mapro pour comprendre réussite na yo obima pe député national pe provincial esala kitoko mama oyo aza kosala makambo ya kitoko pe ya kokamwa parce que nazobenga ye mama bonheur mama charité mama vita Marceline Mambuya oyo espoir ya bana ya lukunga pe na ngaliema awa na national eza nde na lukunga 205 numéro peuple congolais pe na provincial eza na yango kaka 76 kobukana te parce que mama charité mama bonheur oyo asalisa baorphelinat gratuit oyo asalisa bapont na malweka oyo asalisa bacentre de formation mpo bana na biso mpe baveuve na baorphelin bazala kitoko bolanda ndenge aza kocontinue mpe lancement ya ndenge ezalaki
ngai na kobomba lisusu vérité te parce que vérité ebiminga na yokisa misoni mutu ya boye na kokanga oyo aza kosala ndenge nini parce que esi ebimi na peuple congolais pe basepeli yeyo mama Marceline Vita Mambuya mama 205 na Lukunga pe mama 76 na Ngaliema yeyo mama sociale oyo aza kosala makambo ya kokamwa ya minene awa eyindaki na lancement ya propagande oyo mama ba evre mama bilembo akitaki nde na mabele balukaka ye sibolite yeyo aye tala ndenge bayambaki ye kobanda na pompage tala cortège ndenge ezwaki ye pe koya na ye ti na babase eyindaki ya kosakana te embouteillage pas moyen asilisi bongo te pe akitaki kotala mai oyo ereliaka awa ngambu oyo truson oyo po abeta dada na pont mosusu ya rapidité awa nde ekozwa 20 mètres biloko gouvernement fois sala me ye na propre sueur na ye mama charité mama veuve mama ya ba veuve mama ya ba orphelin aza kobeta dada kaka na mbongo na ye orke oyo eza biloko ya ba gouvernement mama 205 mama charité moto akokani na yo azali te esilaki bongo te mama akitaki pe asola ingénieur ndenge bakobeta pont awa ekozala suka na pont ya ba 20 à 30 mètres elongwe ye kuna kaka na population ndenge balingaka ye bamona ye te lelo bamoni esali kitoko na elengi me bamonaka kaka ba evre na ye alongolaki makolo akendaki bongo na pont oyo asalela entre do Bosco pe Malueka awa musala ekei ezongi mama amataki pe atali musala tala ndenge aza kosola ingénieur eyindaki ya kosakana te pe esalaki kitoko kolongwa ya mama wana akendaki nde na sale esika bayambaki ye esalaki kitoko na elengi plein akrake batu bazoningana te moyen ya kobouge eza te kaka neti na guerre all main mama oyo nayebi te soki tokosuka boye na motema malamu wapi parce ke ye andima na ye kosokipe na baveuve na baorphelin asalisa bacentre de formation oyo lelo orphelin asakita na bonheur na ye na vitesse et en plus bamama veuve baloba na bango kaka ye parce que baza na mutu te kolongwa ya mama pe kosolola wana boyoka ndenge baliaki tondolo oyo baza na Lukunga baza kokoka te bazalaki bongo na zemi ya mama boyoka ndenge nini na salle eyindaki asilisaki bongo ten yeyo mama abinaki na bango ensemble pe botala ndenge abandaki koyemba mama Marceline Vita Mambuya Lukunga nde na maboko na yo pe Ngaliema na maboko na yo pe awa na national na Lukunga eza 205 pe na Ngaliema eza 76 bana ya Lukunga bokangake limero oyo etikali na mabota pe na bavina biso eza na yango kaka mama Marceline Vita Mambuya yende solution na biso bana ya Lukunga pe Ngaliema tango asilisi kobina boyoka ndenge alobaki
ya boye a projet ya boye o eza réalisé déjà na oyo akota na parlement akosala ya danger tokopona nini biso toponi na biso kaka numéro 205 na Lukunga pe na Ngaliema tozwi na biso kaka 76. Merci maman Marceline elongwa ya kuna me kobima ezalaki affaire koleka kutu guerre ya Goma Simba benda kotisa bwekanga tala ndenge abimaki ensemble na population ya Lukunga elakisi ke awa toza na match ya kodiscuter te parce que première soin wo ekoti. Salut la famille, c'est Patrick Bekam. Biso nyonso tolanda mapro bato nyonso bana posa ya magazine promotionnel bana posa basala basala mamutu tolandaka mapro ya Robert Poutine na yembo et ça biso bien mapro biso tout otanga magazine wana et puis to chango poa merci bino nyonso bolanda magazine mapro mag bino nyonso tous ensemble bana ki bana Congo monde entier en tout cas nazali bosso na bino nasali na bino tout magazine na bino ngo ma pro mag tout le monde bo s'abonner bolanda ngo en tout cas biso ba star na bino toza ezalaka bongonga wa bino le docteur de la presse congolaise nde nazalaka na esengo ya kopresente bino magazine kitoko boye magazine promotionnel le Mapro nga nalobaki na bino nakokita partout po bosepela bana ya Kinshasa po esala bino kitoko. Robert Koutinga le docteur de la presse prof à doctorat Mapro mag toujours. Merci na caméra ezalaki bongo Raphaël Tajemba mojali chipe mesapi toujours kilo et en plus na kumesi équipe technique mobimba ndenge magazine elekaki kitoko na elengi kisi eleki bakisi nyonso azalaka na ye moko aleki bango nyonso papa Freddy Tajemba papa ya bana engaye et pourquoi pas la famille Tajemba tozalaka toujours en famille parce que rien à dire awa propagande soki oraté la 2 semaines etikali bakokanga ndoki na famille te yo nde ndoki candidat boya ebele prix abordable kisi eleki bakisi nyonso aza na ye kaka moko numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo Rich Koutinga eza bongo te eza bongo bana nyonso ya Kinshasa pe ya Congo partout na monde oyo boza kolanda biso ti na ba réseaux sociaux eza nango kaka numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo moko ntombolo yeyeti que même les ministres sont butés à la même chose que moi.